Balandi ya Congo Live Télévision, boye malamu na chaîne YouTube la bino, boye lo belaka bino ma matali actualité ya mboka na biso Congo, to baki to kolakisa bino ba travaux o ezali penda ko salema na mboka na biso Congo, esengeli to kende soki na ville nini, to pe na commune na quartier nini to kolakisa bino ndeni penza musale ko salema à travers 100 jours, le chef de l'État au Penza lancé qui programme à 100 jours où est bon qu'on réhabiliter la route où est délabré awa tozali na commune ya Ngiringiri ko kene Penza na tronçon ba bengaka elengesa oyo ezala délabré oyo beba il y a cela plus de 15 ans oyo route au Penza ezala qui délabré so ki mbule beti romona maye kotonda ba chauffeur ba ko le kana pasi embouteillage elengesa oyo ezali nzelo penda e mema biso kino ti kuna na makala kasi yango penze bebaki esali bambule belelele oyo à travers programme ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ya 100 jours na ye nelelo route o penza ezozala bongo réhabilité à travers compagnie na biso OVD au ko sa musala. Depuis Moussale Bandi Kosale Messali Bongo déjà des semaines au babanda qui bat travaux kasi to ebike nzele kozala réhabilité malamu to tiki nous bolanda quelques interviews ya habitants ya quartier et puis to kuta bongo na sima. Oui, Balandi Congo Live Télévision, to ko continuer toujours na ba interview ya ba habitants ya quartier oyo o pe ba ko mona ndenge nini 100 jours ko sama na kati ne lengesa mbote papa mbote maman. Oui, toi de lengesa nzelo ezali bon réhabilité après mikolo belé esengo nini ozali nango nazana esengo makasi pona komona nzela na biso o biso bateki ya Mariano to monike ezana ba mbula ebele oyo bazosala yango te na bakonza mboko baleka donc le président Mobutu basala yango te banda elengesa Mariano ti na bypass basala nzela wana te Muza ya basala yango te Joseph Kabila ya basala yango te mais nazana esengo ya komona président Mobo ya sika aye na komba Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka kinois de naissance abi passe à Congo nde alobite il faut na bongisa mboka na ngai. Voilà pourquoi atie ba moyen G pour na ke basala elengesa oyo bani na Mariano ti makala ngunza tiko bima na bypass bazo sala musala wana nazana esengo mingi pour na biso pe bateki za avantage pour na to bana koteka sikoyo. Message de go lancer na chef de l'État na manyo so ko sala côté atia congolais na Kenya. Ya liboso na binza mapambo chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo binza mapambo na ye na ba initiative malamu azwi makasi malamu azwi pour na kopungisa mboka ya biso ya Congo. Alors, nous avons continuer pour la vie sociale, et continuer pour la vie sociale du peuple congolais, alors continuer pour la botomboami ya mboka na biso ya Congo démocratique. À part nzela ko beba mwana mboka, ba difficulté ni pena obokuta na nango awa na tronçon oyo elengesa. Ba difficulté zalaki ndenge nzela oyo ezalaki mabebe baki na elengesa na Mariano atina makala ngunza, mituka mingi bando boya okota awa pona nzela ezalaki mabe tamso banga mutu ke kobeba cartel ko kufa par choc ko kufa ya onda bando banga kokota awa omona tamso ko teke ezalaki pena pena suite ba kilemba banga kokota na mituka na bango pona biloko wana onda ezalaki difficulté na biso. Merci na msa madame. Oui, Balandi Congo Live Télévision, toko kobakaka na ba interview ya ba habitants ya quartier na biso penza ndenge to ebisaki bino tozali na elengesa nzela o elengesa o ebimati kuna na makala ngunza kasi nzela elengesa ebeba ya cela plus de 13 ans o nzela penza population koto bazaki bongo na difficulté ya koleka na transport oyo ba chauffeur ba embouteillage sinon soki mbule beti gizo na ba caniveau oyo caniveau penda gizo mo ba caniveau soki mbule beti penda caniveau banda ko déborder mai na ndenge osarate lelo ba kire ba caniveau botala mai penza ya propre ekoleka nyonso twana pona congolais à vivre na kimia kasi selon ingénieur penza o akosala nzela oyo alobi ete depuis babandi ba travaux na bango lelo sali bongo 2 semaines
kasi nzela opoda esila pona congolais atamusa mutuka ne malamu mota aleka penza na kimia nyonso nzela kosala bongo 4 mois déjà tozali na mois de novembre to compter janvier décembre janvier février mars nzela elengesa ekozala penza praticable na kobanda awa na coin ya Mariano kino na makala ngunza kuna nzele ko bimati bypass donc bato bakozana na matadi kibala à travers bypass so bakoti awa barobima awa babina force publique babina kasavu bakebo ngirengire nyonso tona kapona congolais atambola malamu soki nzele ezali malamu bato pe bako uta bamboka kuna baoya na fufu baoya na masangu bakotambola pe malamu soki nzela eza malamu kasi nzela oyo nzela soki eza mabe congolais akotambola malamu te moi pe biloka malamu ekota te pote congolais lia malamu pote congolais atambola na kimia kasi bazali pe na mo ba difficulté na bango a na nzela oyo elengesa mo ba difficulté ya mo courant eza mo pasi kasi na mo bakulu na pe ba ko déranger bango surtout côté oyo ya Mariano o bakulu na baza penza mingi ewi ke malembe ekosila programme ya chef de l'état ya 100 jours ndenga bakolo ba fachi béton kasi donc omona pe au chef de l'état la kaki na biso ba congolais ekosala moke tozali koliki ete oyo nyonso ya lobaki surtout ndenga na ni na bonde balobaka penza le peuple d'abord tolingi biso congolais to se retrouver na domaine nyonso déjà infrastructure misala ekosala mamalamu nyonso ekoleka na kimia toyebi ke soki tozongi après 4 mois ndenge toyoki ingénieur alobi na biso après 4 mois nzela ekozala déjà praticable totiki bino bolanda susu quelques interviews et puis tokutani bongo na nsima. Mbote mama nanga. Oui maman chérie tozali bongo na elengesa nzela o penza to kokuta bino boko teka ana nzela ebeba esala bambule belé lelo oyo à travers 100 jours ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi nzela oyo ekomi bongo bako tongango bako réhabiliter ko kolobani na likanisio chef de l'état zui pona nzela elengesa kamera. Mama nangai tozana esengo munene pona komona ndenge bazobomisa nzela oyo po ebebi boye mikolo ebele babisi kutu eza koleka lisusu awa te komai kokatala bapembeni me lelo oyo bazosala poke bisi elekaka nzela ezala kitoko eza esengo munene pona komona ke chef na biso ya leta oyo nyonso alobaki na peuple ke na kosala boye azosalela yango nde esengo oyo toza nango na kati ya motema na biso po tomoni ke pasi oyo tozalaki nango tomoni tozwi libiki lokola bandi na banzela esili ti asali makambo ya klase ya bana sikoyo tolingi mpo na mboka na biso epo nzala eleki soki botamboli na bakomine na bandako ya bato komona pasi ti 100 francs oyo moto azozanga yango okomona ndenge bana bazotungisama na banzala pasi eza na kati na mboka oyo me mama na ngai toza na esengo makasi mpo tomoni ke tobiki mpo makambo chef na biso azoyebisa biso président na biso azolobela biso tomoni azosala yango message nous pour lancer na président na biso Félix Antoine Tshisekedi na mayenyo so ko sala na peuple congolais te message on aza nango sikoyo eza kaka yake tolingi ba chômeur nyonso basila po paso ezali po ba chômeur baza na kati ya mukili ya mboka oyo soki basali ba société ba lokoti ba chômeur nyonso babandi musala na moni biso nyonso tokozala bien parce que kozala lisu mingi te nde eloko tozoluka ba chômeur moyibi mpe kozala te asilisa na bakuluna nyonso kuluna esila. Merci. Mbote tantine. Oui maman tomoni penza ozali vendeuse awa na nzela elengesa lelo elengesa oyo ebeba bambula ebele à travers chef de l'état na biso nzela elengesa bakosala batravaux kokoloba nini na likambo wana. En tout cas toza na esengo mingi tondimaki te ke tokomona événement ya boye mais tosepeli mingi na président na biso Fati asala tina suka tala ndenge tovwandi biloko ezotekama te
banzela mabe bakilia bakotaka te tozo souffrir tobanda wenjo na ebandeli tuna suka tomona ba événement ndenge na ndenge ngai kutu ndenge naza boye nazali na mbala liboso bapiyanga biloko nyonso na dépôt na deuxième événement incendie esalama awa na Mariano biloko nanga nyonso ezika natikala maboko na makolo na reprendre à zéro nazolemba te kaka mpo na vie na ngai mpo na vie ya bana na ngai mpo na vie ya famille na ngai. En tout cas papa Fati tozo ko remercier yo mingi Nzambe asimba bomoi na yo apusa yo musika ozala pona biso nyonso bana ya peuple congolais toza kaka sima na yo papa tolembi yo te yo pe olemba biso te toza na esengo musala otomoni esala matina suka esila vraiment epesa biso esengo papa na ngai soki toza na nzela tokosepela makambo nyonso ya kitoko ekobanda koya po makambo ya kitoko eutaka na nzela soki toza na nzela te makambo ya kitoko ekosalama te papa tosepeli mingi papa musala na yo ekende tina suka umela papa tosepeli na yo makasi a part nzela oyo ndenge ba ko réhabiliter ba difficulté ni bozala mpenza na kati ya elengesa. Bon toza na difficulté ya koteka comme tel bakilia penza bayaka te tala ndenge totandi ba biloko ebele okobeta 3-4 jours voire même une semaine ozoteka te mais tozaka lokola toza na elikia yango wana toyaka na biso kaka tolembaka te matonzi mingi mama. En tout cas to remercier bino mingi Nzambe apambula bino musala na bino ekende liboso biso pe bo pambula pe misala na biso président na biso akomona makambo nyonso suwe na biso tozoluka topesi yango kaka kati na maboko na ye awumela Nzambe apambula ye penza musala na ye kobati na suka. Merci beaucoup mingi mama. Amen. Mbote papa. Mbote. Oui papa toza wapi? Bon toza na elengesa. Tomoni ndenge penza nzela elengesa o ebeba bambula ebele lelo penza ba eko réhabiliter ngoko koloba nini na likambo penza malamu ndenge président Félix Antoine Tshisekedi na programme na 100 jours alaka biso ke akobongisa banzela donc lelo elengesa penza ekomi réalité ko koloba nini? Bon pona ngai na sepeli makasi bon ezalaki bon ezali kana ka de mots ya volonté ozon point volonté ezandeni ezali lokola nga mobile na yeko luka mbongo ozon point na pesi 5000 mais na ke komane mama kuna fona liaka soso il faut ça na peu position na poche ngande kokaki bon makambo ne to moni en tout cas bana na botama na Zaïre na Congo na biso na tikelo monte pa na moni pena il y a ba quantité ba tonnes ya ba 20 tonnes pena ya karige sezo koya wa donc misala pena sala mandon atako manenga bete mais et péché pe biso te ke ba coopérant mais to sepeli bon pas le pesa bonne na biso moko luka to bete lengesa tango to boka siko ya makala eza comme talongwe na rompe ngaba à côté de direction makala muto alongwe matadi gibala à côté lini mangona elengesa déjà pe avantage na biso te ke ba coopérant to sepela makasi. Selon nous message na chef de l'état ba remerciement bon état que président biso le peuple d'abord chef national béton chef d'état-major bon to le biboyi to boy na biso don ne pena boy bako sa te ba bimisa pe na TV non na fingi pe mututi balobi ke ngonga ya muninga tangi beti batika muninga sala biso to nyokwami toza ba congolais ezali toujours biloko ya mokili bakasavu bakutaki yango batiki yango ba mobutu bakutaki yango batiki yango Fati beto azali mona muke sala ele biso ba apopete biso biloko moboye chika bana no fele na to mona ngote dese ba bakada mais sala matako musala même o to zoga to bombaki et ça biso bien mais batika pena président a travaillé na ya. Merci. Mbote papa. Mbote maman. Awa tozali penza wapi? Toana elengesa na commune ya Kalamu. Oui, lelo tomoni penza à travers programme ya chef de l'état à 100 jours lelo nzela o ezali réhabilité kasi baimboko bakolando partout dans le monde entier bakoye banzela oyo e baby ya cela combien d'années? Banzela o depuis beba ba 13 ans. Ba 13 ans déjà. Ba 13 ans. Ba 13 ans depuis et beba ba 13 ans. 13 ans en gros.
kasi lelo oyo bandimi penza kobongisa bino nzela toyebi ke ndenge ezalaki bongo oyo bande kocrée baembouteillage makama ebele lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi à travers 100 journées eponi mpenza lelo baya kobongisa nzela okokoloba nini? Ouais, on a okoloba vraiment na remercier mokonzi ya mboka esika azali parce que koto to souffrir trop na nzela oyo parce que bandeko mosusu banouta makala boye babanesi koya boye te koma fi badusola banzela ebele mituka ekomaki ezalaki mpasi mpo elekaka boye mais biso awa na wenzo ya Mariano totekaka baclient ezalaki mpasi mpo bakóma awa mais lelo oyo mokonzi ya mboka eloko oyo azosala na mboka oyo vraiment topesi ye chance ebele parce que toyebi ke premièrement nzela nano eza eloko ya liboso oyo ezalaka no basala na mboka mpo biloko eya après ça oyo mosusu etikali vie sociale libuma peuple congolais misala ya peuple nayebi ke par la grâce de Dieu akokokisa ne makambo na nyonso mais mpo na nzela vraiment ça va bazosala mpe mosala vraiment malamu mais baterrasse ezalaki bouché ça fait 13 ans baterrasse lelo ma ezoleka calme makadam yango ezosalama ekende boye ti baipase kuna makala de destin mati mpo ato na Mariano tobani na Mariano elengesa ti baipase kuna makala donc ya makambo vraiment na se eloko ya koloba mingi ya ete vraiment mokonzi ya mboka azosala makambo malamu nzambe azala na ye mpe nzambe abatela ye. Merci bien papa. Merci. Oui, balandi ya Congo Live Télévision tokokoba kaka kozwa impression ya ba Congolais penza bako bazali ba habitant ya quartier ondenge penza ba sepeli na initiative ya malamu ya chef de l'État mbote papa mbote so caméra mbote oui lelo penza elengesa o ebeba bambula ebele kasi ezali bongo réhabilité boko koloba nini na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment maman bozamo ebele bozo ko interviewer biso pona tina nzela oyo tozo ko manquer ta musuma makoloba po eloko oyo chef de l'État zo sala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longoni ya bisika ya zali eza biloko eza wa bikamwis. Nous n'avons jamais vécu ce genre d'histoire oyo bulamu ya zo réaliser biso ce qui est lobby il faut ça ta muso lobby te a miseli sima ba lobeli non vraiment tonne c'est mingi nzela oyo ebeba pendese bambula ebele tobande komona bambouteillage surtout soki mbula ebeti bakaniveau ekobimama isalite bosoto penza bokoloba nini ka ndenge olobi wana ke ça fait presque 20 ans uta nzela oyo ebeba terase oyo ezalaka bouché libanga moko monene ezalaki na se wana soki mbula ebeti ma ekiti ekumbi na matiti ebele ekangi nzela alors l'eau ne coulait plus. Ce qui fait que tant que c'est bouchamé, maï comme koya tiba koto na mituka na biso batu na banyama confondu. Donc nzela koluka koluka. Mais depuis que le chef de l'État a réalisé des travaux entreprise a dit construct construction baye ba déboucher terrasser ezaki vraiment ba sotomoko et vous mettez bambula na bambula. Yo moni yango biso to moni yango. Tant qu'on a débouché et na ndenge ba sa ba travaux vraiment franchement nous ne pouvons que remercier le chef de l'État. Et puis, nous avons l'obligation, le peuple congolais, de mon côté, de accompagner, de soutenir la mission de l'Union. L'action de l'Union, c'est la politique, c'est la culturelle, c'est la économique, sociale et surtout spirituelle. Nous avons cette obligation, nous, peuple congolais, pour notre propre intérêt. Il y a qu'au bon de la peau, le chef de l'État, Félix. Nous avons une obligation. Il y a bon de la tina ya mboka na biso parce que de part et d'autre vraiment ça encore c'est encore rien bien que c'est très important pour batebele bakuki ngote mais il y a réalisé ngo mais ngana wuti na Congo central je vous assure que c'est que j'ai vécu là-bas en un trait de temps oyo Félix Antoine Tshisekedi son excellence chef de l'État oyo azoko réaliser vraiment ils na barene mususu ezaki utopie mais na reni oyo ils ont vraiment concrétisation et nous sommes très contents. Merci Ming papa. Merci. Soda. Ah.
bazotuna bakesho nde bazosala banzela Sans jouer bango wana. Salamon. C'est combien de minutes? 15. Oui, mbote maman. Oui, papa a toza wapi? Toza na elenge ça. M'impression ezani penza lolenge nini route ezali bo ezosalema bazo réhabiliter yango après bambula ebele eleka nzela o penza ezaki ya kobeba lelo ba ko bongisa ngo koloba nini na chef de l'état fait Antoine Tshisekedi na ndenge ni mosala penza ekosalema. Amen, ezosala nga émotion. Je suis émotionné. Je pense que nzela elenge ça ça fait des années. Même fait présent Mobutu atika nzela elenge ça hein ti bypass ezara bien té toujours ezara mabe ti te koleka na le président sortant Joseph Kabila mais na omona tamu qui makambo ezo salama ngasa na kimbongo na bumbu na ekaka na sens moko expertise hein na vraiment na mona pona ngako kote na romona biloko aboye vraiment il faut féliciter le président de la République toi appuyer na ba idée hein donc asali où eza volonté à l'homme de cravate mais azo sala ce qui est volonté de ya peuple donc à partir wana ndé naza vraiment émotionné na biloko aboye nazo beteli maboko mingi. Message nous koloba na chef de l'état mingi zara so babandi nzela après un mois batiki nzela ka bongo kaso koloba nini nzela ndenge balobi ndenge babandi lelo ba ingénieur babe ko sila après 4 mois est-ce que ekosalema pe bongo mingi pe babana banzela basukisa te koloba nini na chef de l'état nde babandi bokalo ekelexi na su et là on a chef de l'état sur la na discours na aloba ke lo mo abiki na maloba loba na 100 jours je me souviens encore aloba kalobi biso pepe hein tout ça l'a suivi donc c'est-à-dire tout soutenir en bref na loba ki président de la République ce problème y a suivi
Donc suivi ayoka batuna nute ataka teko bakenda oui ça va ça marche. Non, yemoko. Moi le ko sala ki na ba sorte de mouton na. Yemoko ndé moi qui tagi sur le terrain, c'est-à-dire elengi se ki bango. Donc suivi ezala. Un jour pas les ramène elengi ça. Na on peut exemple mo. Na ba caniveau, bazo misa biloko. Mais ça là tu ko tala ko ça expertise ko tambola. Il a ma maison monsieur za zinga. Parce que quand même quand ça poubelle pour sa maison na bangote. Les ordures nous sous ezongi suka na katwala. Même suivi na bazo sa misala. Quand basala on va évacuer on ba moko. So to bito pour sa mam gomona. Basali misala bango bien mais ba tiki yango disusu. Place wana ezozonga disusu na nini. Je ne sais pas si bazo sa on a sens que pour ba ou misala sala topo ba créer sous marché na bango je ne sais pas. Alors premier conseil na Obanega a suivi. Il y a le bosso suivi. Il y a mis balé ayo kabatuti pour la mambo. Il y a mis ça na atala toujours volonté à peuple. Alanda o baoli ka la télévision te regarde baboy. Non, on va zota ba volonté na ba mais il y a tala toujours volonté à peuple. Suivi et ça mis ça là partout, même les lignes ça raté mais partout. Na repère cet exemple na Chaba ngingizo te na pembela je ne sais pas si vraiment bazama na volonté à chef de l'État. Salité vraiment. Donc en bref, pour nous soutenir et donc on a suivi d'abord. Merci Mingi. Ok, merci na pamboli journée madame pour la vie. Merci Mingi. Balandia Congo Live Télévision, tokomi penza na suka ya constant na biso tukitaki awa na route elengesa o nzelo penze beba esali bambula kama kasi lelo yo à travers 100 jours ya chef de l'État kasi nzela oyo ezo bon réhabilité tozongi mwa sima tomona ki gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila ye penza ayaki ko poser première pierre ya construction topé ya réhabilitation ya route o elengesa kasi bouti koyo kanenge tolobeli bino ingénieur o akosala nzela oyo alobi ete nzela ekosila après 4 mois kasi tokozonga susu après 4 mois totala penza soki nzela esili po mingi pe babanda na banzela tomona esuka na katikasi kasi eliki na biso toko liki ete biso ba congolais ba o penza ba vandi pembeni ya nzela oyo tomona ete ndenge babandi nzela oyo esila pote nzela elengesa onde ba ko bongisa ngo ekobima ti kuna na makala ngunza eketi na bypass donc ekosunga population ya Kasavu bukaka te ya Kalamu kaka te kasi ya ba monga fula kuna ya ba makala kuna kosunga bango penza ya kobima kino na centre ville kasi biso pe na part na biso ba congolais esengeli to meka un peu ko sala bongo suivi ya nzela ndenge nye ko salema totala penza ndenge bandeko na biso ba ko sala nzela kasi bomoni pe ndenge ba meki pe ko bimisa mwa ba imondis na kati ya ba caniveau kasi to ko senga ete sika bato bavani mo ba poubelle batia de peur que ole moto soka lieloko ameli mai aboka na kati ya caniveau e kozala malamu soki abwaki ata na poubelle wana pote caniveau lobi ezala bouchete na biso moko pe ba congolais to yeba ndenge nini esika to vandi bosoto ezala te ndenge chef de l'État baki ete to changer na mentalité na biso ba congolais senge to changer mentalité na bango pe gouvernement sengeli ete batela biso ba poubelle zinga na biso soki na pansi moi pe mouchoir na ngabo ole na boka na nzela na tali moi poubelle ezali na boki na kati ya poubelle wana pe ekosala Kinshasa bopeto wana pe ekosala ete na bakaniveau bosoto ezala te bayi mboka obolandaki biso partout na monde entier merci penza po bozalaki branché scotché na Congo Live Télévision tobaki tosala no visibilité na nyonso etel bongo actualité politique surtout na makambo penza ekotala bongo ba petit peuple ako souffrir biso petit peuple to na besoin nzeleza malamu totambola na sécurité soki nzeleza malamu te donc totambola malamu te esengeli que chef de l'État na biso ndenge akoprôner le peuple d'abord esengeli peuple a se retrouver na nyonso a se retrouver na libumu a se retrouver na nzela malamu a se retrouver na courant malamu na maya malamu wana penza ekosunga population tokomi na suka merci na on na sima caméra Guy Botambela merci na balanyos balanda biso partout dans le monde entier
Bambote Nabino, Nabosanité, le boss des boss, les patrons des patrons, James 007 depuis France, Nakati à Paris, patron James 007, Napesio Bambote, l'impresario mon vieux Claude Ndombasi depuis London, Bambote Nayo, un tonton doute de caractère, mon vieux David Olito, Bambote, Jean-Sibon, mon papa social depuis États-Unis, Bambote Nayo. Nabo Sanité, mon papa depuis London, papa Jean Chims Moutala, ainsi que madame Moutala, Dorcas, Bambote Nabino. Ngala bino soki nzamba zongite to monani na mikolo ezali koya. Audio Jungle.